Oui. Ah, tous en a venu. Maïkiro. Voilà, ndenge va exposer bato libanda. Nakati ya 12h ko. Nakati ya 12h. Tala ndenge va exposer bato libanda. Tala ba série biloko. Tala veni mobimba ndenge ezali. Nakati ya mapango. Nakati ya mapango tala ndenge ezali. Bato baza exposer. Bato baza exposer kaka libanda. Tala ndenge exposer. Na 12h s'il vous plaît, na 12h. Oh makambo ezoleka na quartier Ngamaba na plaza. Quartier Ngamaba na plaza. Voilà. Voilà ndenge ba exposer bato libanda. Donc Kimi ezalite bato baza exposer toute la donc avenue mobimba ezaka ka avenue au moko te partout basali makambo oyo yango wana biso nde totuna na bino leta est-ce que ntango bazwa kosala makambo oyo bino autorisé na plein 12h oyo mpe eza no bamisusu babimi bayebi makambo yango te mais na nsima na bango bazobenga bango na batelefone makambo eyindi boye na boye bazwa kozonga est-ce que makambo bino leta boza okura nango obie boza nango te yango wana nde toli toyeba epa na bino akile droit oyo bokoki kokata makambo oyo na koti na deuxième avenue toujours botala ndenge ba exposer tala ndenge ba exposer biloko na deuxième avenue. Bandeko toza na mboka moko mbote na bino d'abord bandeko na ngai toza na mboka moko oyo ba parlementaire bientôt ba kokoma ba opposant mandat na bango sila je crois na mars do ba député basalaka rien toza na gouvernement moko ya ba fou bandeko na nga bomoni bato nde baza libanda gouvernement ezolo na bango eloko te bana wana base retrouver libanda baye kobenga na bango baye pa bakokende te babande kobuka bandako ya bato bazotambola partout sans prévenir bakolo ndako. Gouvernement aza pona ko protéger peuple. Gouvernement azali pona ko traumatiser peuple te. Mais bato bazui pouvoir bayebi biloko wana te. Parce que 99% bauta mboka. Donc ndenge na bamboka na bango makambo ezalaka kuna ndenge bango mpe bazosala sikoyo na mboka oyo ya biso eza mawa mingi. Donc bolamuki boyebi te neti oyo wana ka oyo bazoloba non bandako eza ya butu moko boye. Peut-être parce que tu es chinois ou tu es indien, donc tu comprendre te. Babi non, c'est propriété privée à Moutoumoro Boy. Sikoyo, le papa est sorti, il est parti peut-être au travail. On l'appelle soi-disant Babengan Bango. Basa Siko na Parabala. Et tant que Basu Yandé, on a dit que vous avez mais bandiko tozo kende wapi, vraiment tozo kende wapi. Banda chilomba kota batu bakuma koloba loba batu balela kaka nuit et jour yo moluba na lobaka na bino chilomba osala eloko te bo finginga bo salenya be monsieur belé naza mutu mabe naza ndoki naza boye bolobaki oboko koloba bo zui batu bo mususu bo futi bango bambongo baloba obako koloba pona nga balobaki. Mais les lots tosuki wapi. Maloba mosala na nzambe e shuakate tosuki wapi lelo. Bozoe ko buka boko on dirait peuple population baza benemi na bino. Bozoe ko surprendre bango. Ole bo surprendre ba M23, bozoe ko surprendre population. Il se retrouve maintenant dans la rue. Aïbino tokosala nini, tokende wapi, nini, rien, ba éviter. Ah, bande konangeza mawaminga. Bande konangeza mawaminga. Alors sikoyo, bozo luka boleka na 10 ans, boko leka. Mais peuple souffrance aussi la terre. Hein? Souffrance et aussi la terre. Ah, nzambe nangeza mawa. Bandeko botala baloso bato tekela bino na Kisasa nde basala kango. Eza pasi premier pays au monde oyo ba député ba travailler na bango te c'est depuis Mobutu. Là où il y a la dictature
Mais les députés ne travaillent pas. Est-ce que le ministre va faire un bilan à Bango mensuel ou bien annuel? Pour battre la personne basali, rien. Kuna ezaka ba usurpation de pouvoir. Zoli di Jekoko, bana osala banda bota masalate. Président de la République banda bota masalate. Ngobi na sala wapi? Tala ne bat batina boka. Tala. Lukola ye motilo bot travailler, ayebite banane ba travaillaka. Qui sont des bons travailleurs, ayebine ba moté. Allez bobenye béton, ba mindele ba seka biso. Kabila o seka biso. Kabila na bateau musuzu euti ko zwa fait. Donc, les députés, mais nous avons un bateau, nous avons un kingakati. Non, ils ne peuvent pas. Alors, vous avez espéré l'année. Nous avons dit maman, pour nous avons espéré sur rien. Vous espérez un jour pour récupérer Mboka wana. Nous avons la mathématique, nous avons récupérer on nini. Parce que mangwele ou bachabi dans la période de Mobutu. Oh, ba mindele ba tinda ka chabi sur mangwele wana. Et bien, ça va tout nyonso. Pourquoi Tala Kabila? Mais quand Kabila réfléchit, autant que professeur par Abisso, au Bazoma Ngwele, mais non. Tala na Rwanda, Ouganda, Soudan, Éthiopie, Bazoma Ngwele wanate. Progression ali. Progression ali. Bisso pas tout Bazoma Ngwele. Mobutu n'a pas expliqué aux gens, parce qu'il y a beaucoup de belles situations, Bazoma ko utiliser 32 ans Mobimba. Il pouvait pas dire non, à obliger Bisso, n'enge abana ko obligé na élection candidat unique. Mobutu n'avait pas de candidat, n'a pas une élection. Alors bi boko voter binonso vert. Et ça dictature moko eleki na mboka na biso na to mona yango te. Na bita ba pays musu pesa ya marque wana. Azate ko élection na mutu bote. Allez, bon voter vert. Soki ta lobby aboyi bino. Oyo lobby aboyi bino. Bino boyi na ba village. Bako bele boyi bita. Ngaso na moni mutu akumisa Mobutu. To so balika mko Mobutu malamu na mona kiti ta mutu liboma. Na mona mutu liboma ko avec na village. Oyo nyonso tozo lela lele boyi za nani. Qu'est-ce que signifie après moi c'est les religieux? Et nous badi. Bato bele ba éviter signifie ça nini. Comprenez mon émotion. Alléluia. Et après moi c'est les déliges. Et là vous comprenez. Mais balikanisation abandaki yango. Nako sala émission pour na ye, nako tindela bino mukanda wa komelinga na bato ba histoire. Pourquoi Mobutu a divisé Kindu? Et pourtant il va qui ba richesse ça ba côté kuna. Mais a divisé qui pourquoi? Et les lycéens na suka nango. Ndeko ki tribalisme hein, et comme ça on te zoba zoba, on suma il était, même si on zoba la vérité quoi, et comme ça déjà zoba zoba, on suma il était. Eh mawa. Dans la paille l'osso bolia ga bota ni basala kama.
Bandeko bomoni baloso basalaka na mboka na biso bateka na mboka na biso bomoni basalaka ngo bazuka moke bazo sangisa ngo soki na mai ya moto nini wana so ya goudron to ndenge nini tango basangisa bu eboti ebele lobe o se retrouver basaka ya loso o eza moins cher o eza boya ba indien ba nani nga awako so na ngoli ya loso na kile na Carrefour na kile ba gaza ya mindele les français pa ba soma loso na soma kuna pa ba to na soma tena usani bomonde basala ba loso wana ndeni bato ba bela te ndeni bato ba malade ya marque na marque te ngai mtu mera lia gatlere nso loso e pesa nga pasi ya kusakana te vraiment pesa nga pasi ya kusakana te. Alo bandeko mboka ya mabe butala bandeko na boulevard ya Sendwe makambo ezoleka na Sendwe na boulevard eza mawa mingi donc l'état ayebi te ba place nini ba danger bato mabe bali pour créer bato ba problème. L'état ayebi na été vraiment bandeko na ngai c'est vraiment un gouvernement de villageois. Donc ba outre mo ba mboka do ba yebi rien ba yebi kini te ole ba engagé bana kin ba la kisaba que non awa boy rien. Ah nzambe na ngai on dirait boza suki na chikapa suki wapi botala bandeko botala penza bien. Bandeko, en plus, ba voiture les oleka, moyen ba te benga police ezate. Donc pays mo na désorganisation ko sakana te. Donc maman wana ba ko kata nyonso awa, voyo na kimi na ye et kene pe ka ndemwana. Ah. Baluba. Soki bokoki makambo te. Ah, si au Kinshasa ndeko uti sabi pasta Kinshasa tondi plein batu siko ba komi baleki ja Kazangulu parce que Kinshasa batu sozo na libanda siko baleki ja Kazangulu ba oki makonso na bakongo ezama wa nazana batu azo ki de vacances mais ngana yebse ndeko so ki de vacances ah ndima o kutana kuna mususu akina vacances na kini kuna akimi mwasi ako lekisa séjour na Kisantu alobi mboko biso yeba Kinshasa isa so yango te ay mboko biso yeba Kinshasa ko la belle yango te ako pema na Kisantu
alipo sona fa na kinde na zali bazo ba kina uti quand même poto bako ya na butu ba betika ba basite bazo binga biloko nyonso tala batune bando banga mboka oya bango moko bongo yo omeli soki masanga olobo pasteur dina oko kende te na kende na mboka nde wana hein mawami peuple congolais lo sako na bino nyonso toyeli susu na pokwa lelo na video na biso mpona kopesaka coup de gueule na biso na oyo ezoleka na mboka na biso na asi bolandaki na ebandeli ya sanza ya février bakonzi nyonso ya EAC bakutanaki na Bujumbura na Burundi kuna basignaki communiqué conjoint toyebisaki bino d'ailleurs que Kagame ode koréclame alobi communiqué wana basignaki Félix aye kotangela biso mosusu Félix a falsifié le communiqué oyo basignaki kuna na Bujumbura lelo boye bakutani lisusu na Addis Abeba bango bakonzi ya EAC bakei kuna en dehors ya bakonzi ya EAC babakisi président Lorenzo boyenda aza kosala médiation bobosana teke baotaki kosala mpe baaccord moko na Luanda mpona kosenga cesser le feu esimbi kaka te alors Lorenzo aza kose plaindre alobi situation ya Congo ekomi kokoma de plus en plus préoccupante parce que baaccord ezozala respecté te cesser le feu eza respecté te basengaki M23 basala cesser le feu M23 azosala cesser le feu te et na nini oyo basignaki na Bujumbura en feuille de route basignaki na Bujumbura kuna Félix akabi mpenza mboka nde kokaba akabi yango koya kolobaloba oyo azoloba kaka tika aloba akabi mboka ya kokaba c'est-à-dire que basi bakaboli mboka Burundi va occuper le nord Kivu l'Ouganda va occuper Bunagana le Sud-Soudan et le Kenya va occuper Rumangabo Kenya ye moko sikoyo à lui seul va occuper Kibumba Bwiza na Kishisha et bisika wana M23 aza kosede place na batroupe ya EAC M23 koki kokota kobima na bisika wana oyo natangeli bino mpe bisika bango basi bazwaki mais FARDC akokoma kuna te bandeko na nga Félix Tshisekedi asigné communiqué ya modèle wana asigné accord ya modèle wana bandeko Félix Tshisekedi est en train d'exécuter aza koexécuter nde tile parce que ce n'est pas possible na korapele bino tozonga na mom kesi nga na komomona likambo oyo ebandi lelo te na idps ebandi bana papa Etienne Tshisekedi bobosana te ke Etienne Tshisekedi a passé les troupes rwandaises en revue na Kisangani. Ça veut dire quoi ça? Moubaki fa ko ça biso 2 ans ya kenda ko sana na Kigali ezalaki nini? Mission Tshisekedi papa tinda kay kuna atinda kay kuna nini? Bo oh Félix akom ko sala et comme ko lekela ba même mona ndeka sala ki makambote. Ayela biso Rwanda Air. Tobi Rwanda Air za malamuté. Ayena ko atata na e ameme biso Kagame bo yembe biso bo bibi yo na nyobo ya Kagame. Oh ezo lekala na mutu a Félix Tshisekedi toyebi on ne comprend plus rien. Babandi le loté. Et na modèle au décor les a planté Congo la sobeta ne solo ya aucune élection Congo na évité et lo koni ezo na Félix administration na EAC aza ko lela ka partout mais azo ça la diversion pourquoi zo lela asigna ki yango eza biloko asigna ki daza ko faire exécuter ce n'est pas possible et puis na EAC wana est-ce que Félix na ba conseiller ba raisonner kité na EAC wana ba mboka nyonso eza ko na zwa Uganda zwa Burundi zwa Rwanda babundisaka biso Rwanda na Uganda kutu babunda na sola biso na Kisangani babomisa bato bandeko na ngai toloba te et puis nous avons konika ko soutenir nani bakino bola muka bazozo biso mboka bola muka bana institut mboso bokola muka te kuna esika bofai na parlement botombo la motion même si c'est un parlement qui a occupation toyebi même mitolo na bato bakunda na Congo bokotombo la motion te botala bango bakomi ko yanga na bango ba Rwanda bazana mboka na biso nalandi Alexis Kisaro avant ici Congolais bavandi bazotala lokwa na cinéma soki pe conférence de presse soki pe lonya za koyesa bango na ebité Alexis Kisaro vient reconnaître qu'il est tout. Je vais d'abord vous dire qui est Alexis Kisaro. Alexis Kisaro c'est votre ministre d'État et infrastructure. Alexis Kisaro c'est le fils de Gisaro Muoza, celui qui est l'instigateur du concept Bonyamulenge. Ce concept-là est sorti dans les milieux des années 70, 70. Dès le bypass sur la Belgique. Ça veut dire que non, Banyamulenge baya avant l'indépendance, l'Okuta, avant colonisation, l'Okuta. Pour ceux qui baya avant la période mais les Belges répertoriés à Bango. Sur les 450 ethnies belges, congolaises, les Belges répertoriés, Banyamulenge a sa quantité. Alexis Gisaro, c'est le beau-frère de Bizimaka Ramoueto. Bizimaka Ramoueto a balalé qui propre Alexis Gisaro, Gachou Gisaro. Bizimaka c'est qui? Oh, Laurent Désiré Kabila a eu ça dans le but. Naïm si Rwanda ba kende. Donc ouais, la ministre d'État affaires
respecté l'accord. M23 a l'incotique à cesser le fait. Mais toi, Bimakas na EAS7. Abima na EAS, a rompre ma relation diplomatique, a kanga ma frontière na biso. Si ce n'est ça, ça veut dire que Félix Tshisekedi a co-exécuté des deals Basignaka. Ya moi Kagamaza Bozonga na Kaka a respecté deal, Bandeko Nangai, Totelema. Alexis Gizaro, c'est qui encore? C'est le beau-frère de Félix Tshisekedi. Abala, Ngalula, Gisaro, Ngalula, on a sa cousine à Félix. Donc, il est pas sa bandakala. Félix Imoko Azana Nambetu na Yazana Rwandaise, Akamati Ndekonae, Akabie na Rwandaise, na Rwandais, Ngalula, on va vous connommer, il n'y a pas longtemps la présidence, on a ceux qui peuvent conseiller, ceux qui peuvent Bandeko Nangai, Totelema. Totelema, Félix Tshisekedi, Azo Sakanabiso, il est un peuple congolais. Bandeko. Bokoloba. Mais ce que ke ngali kamo na bimisa yebaka likamo onga na bimisa na monoko nanga ekokokisama. C'est pas pour rien na bana répéter les bino qui na passer dans Congo. Belge yebi Mukongo azanane. Soka sala ki tout. Batu oyo babe samboka a exclure ba Congo ayebaki. Banda 66 ti lelo Mukongo azaka présidente azaka premier ministre te mboka eke wapi. Ba mundela azobate. O botele ma bino botele ma wana osala loni. Bozo le salaire. Makambo oyo bozo mona lelo omoni bino neti oyo a jeune hein. Politique boyo ko bandango bozo bundela mboka sikoyo. Abako abundela ka mboka avant l'indépendance. Biso to bundela ka mboka avant l'indépendance. Bato ba bundeli mboka te ba muto yo cha désordre lelo. Biso bundela ka mboka avant l'indépendance. Tozaki uni. Ya on tozo ki. Pomo ko sabatu. Bolobio Lumumba perd l'indépendance. Ya on a tunaki bino nyo sozo landanga. Bo pesa nga date moko. Oyo bakanga Lumumba pour azobundela l'indépendance. Bo pesa nga date kaka moko ke Lumumba bakanga eboye pour abundela l'indépendance. Zéro. Date on ezate. Ba date nyo sozo zano. Date on ezate. Bakanga idefa pour na kimuyibi. Date on ezate. Voilà. Donc mundela le bo bimisaye pour na to exclure ba bako. Aluko ebini boza bazoba atanga balbana Lumumba. Oyo boulevard Lumumba. Mundela bi voilà bazoba. Sauf biso tous sur le terrain. Trobi non ezaya moté. Chilombo makamo banda kan. Mais malheureusement bino ba congolais bolingi ko zonga simate ba bisa bino histoire. So bazo bisa bino histoire so ba toucher Mobutu. Mobutu akufa de kalatika ye Mobutu. So ba toucher Lumumba. Mais non Lumumba terre. Bino so mona héros. Ba bimisi mutu héros après 2 mois. Likabo salami lelo. Ba bimisi mutu héros après 2 mois. Mais Lumumba akufi na 61. En janvier. Ba bimisi héros après 5 ans. Réfléchir comme de Goronga. Hein? Mais comment réfléchir était? Ba bimisi héros après 5 ans. Ba biyo ya comme héros. Bokalo ya lego. Lumumba wa boma ye na ba Congolais ba mindelete ba kosa ba histoire ba utila mina lukuta. Lumumba ba longola ye na musala po atinda ka batu na ye ba boma ba luba. Ya ona ba longola ye na musala. Asala ka 2 mois. Azu ba musala te. Lumumba ba ni classe na âge à 10 ans. Azu na 5e année primaire. Ba mindele ba sali tout ba passer certificat 6e année primaire. Bo tche premier ministre à conseil comme ni. Mais quand on vous dit la vérité, ah non, mais comment ba to ko sala boy? Mboka et Kenda quand? Souvenez-vous la guerre il y a 80 jours. Guerre il y a 80 jours. Et cette guerre à 80 jours, c'est contre les Mboka Bapaya. Guerre à 80 jours, c'est qui biso na bakatangé. Bakatangé sont des Congolais. Tokoki ko gagner en moté armée à biso et armée à biso gagner guerre. Armée à biso ko gagner guerre. C'est ainsi que les Marocains, les Belges et les Français. Alors, il faut que la guerre soit il y a 80 jours, et ça qui quand? Après guerre à 80 jours, Bamindele n'a plan la bango, va demander Mobutu à se donner la peine sur l'armée. S'il y a quelque chose, bango va intervenir, ndenge, parce qu'il y a une intervention. Mobutu était trop jeune. Asa kondima, oh, bango va jouer ça y est. Ndenge balbaka na ye, acha directeur du cabinet Yalwande. Ndenge Mobutu pe andimaki. Et fait des comptes. Bayo katabisu mangwele entre 74 et 75. Bayo katabisu mangwele to zango awa. Mais pour nous ba congolais ko kene musikate.
Bendaka loboko na ye okoyeba ke tala âge na ye. Soka za va 74 tala ka awa. Isini. Ba otia biso mangwele wana oyo komisa lelo bato bazoba. Mais mon tour sur bota sur 80 alinga discuter nga pour apprendre nga quoi. Et puis ba histoire wana mtako yebisa bino ngo ba Congo soit muke bato bandundu. Alors, tant que ba moni que ba bomi armé pour préparer nzela afdel la koya un jour. Ba demander na Mobutu akabola Kindu. Alors, Kindu na Équateur ou apeli monene. Nous besoin de balikanisation pas outil parce que moi histoire mboka te. Pe bolingi te ba bisa histoire mboka. Qui fanatisme. Alors, Mobutu tango eko réfléchir tango malade, eko réfléchir na nyonso wana. Alobi comprenez mon émotion et après moi c'est le délige. Parce que ebi ke balikanisation c'est bandi. Akokufa kotika yango continuer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, si comme on est eloko ya banda ko luka, nde armée na biso bazwa na otage asa zuango. Si comme nous sommes ndeni. Hein? Congolais bon yo réfléchir te, bon pousser pe réflexion na bino bande konanga. Mon ndele eloko luka ki azwa armée. Ya mona ibse Mobutu. Na lobi bino mona te ke FDL ko kota na mboka na biso ebuni na bote, ebuni te. Banda ba petit na bazo ya wa tipe na kini. Ali bangwande ba bomi maele. Est-ce que vraiment nous avons beaucoup réfléchir sur ma yele, même si vous êtes tribaliste? Est-ce que vous êtes sur l'armée? Mobutu ko zo batu moko oyoyo ba na formation militaire te ba baramoto ba nzimbi ba bolozi atie bango wana bitu meko na bandundu ba kimi na tribalisme, un grand tribaliste au sakana te balo bana bino bana bino te. Si comme on est sutuka ah minembwe biso ba contre ba tala tani ba zuba on ya zuba on ti bana miki. Est-ce que Mobutu a bakate écouter qu'on a ba richesse au sakana te? Pourquoi tu as base militaire pour naté? Pourquoi tu as base militaire pour naté? Alors dit arrêtez. Ya ko zoyer on dirait to comme il lelo na merde. Et ça pour naé. Bolimbisa et le cookie ya bateau à prière. Donc on a eu l'héros ya mon bazo benga. Voilà, on a rappelé mon. Alors bandeko boluka boy ba histoire. Même aux tribalistes hein, mais luko ba histoire o bana ko expliquer mo mama muke. Mobutu aki jeune. Mundela lingi mutu o za jeune. Nde to sakana ye. Ndenge ba mona Kabila oyo il fallait pas continuer na ye mais bazo linga ye et puis ce que ça jeune il faut ozo neti zoba tala Kabila le père quoi muta mayele habité photo bomaye Mobutu a payé patanga mingi te azu pouvoir et le liboso ya kinini pona a régner a bon bato pourquoi Mobutu lo baka misuka il faut qu'on entende comme ça Mobutu lo baye moko misuka ele ngolo bani misuka ele ngolo bani na osana émission na pona bato so basengango oyo bakolinga ba comprendre age onga za nango nazo na intérêt te naza na N na Mobutu naza na N na Tshisekedi naza na N na Kabila naza na N sur la bataille voilà mais non ils ont bato musutango na lobaka ba comprendre ba te ndenga zo ba biloko sans hésitation ala raison pe na pesa badate na pesa badate hein Mobutu azongi la kombo na ye ya Debanzi kombo na ye ezangi ya Togo Mobutu kombo na ye ya Debanzi ay ko zongi na après l'indépendance mais tant on ne peut pas expliquer yo on ne peut pas expliquer yo ah tant biso na kini watu banova na balari baza ya Brazzaville et pas Mobutu abota baka Mobutu akenda kuna na moins de 50 na mama yemo akenda kuna moins de 50 Mobutu kolega manke. Donc ayebaki papa na ye ayebaki pe kombo na ye ya Debanzi. So yo ngo tia tembe. Renseigne-toi sur Mobutu après l'indépendance. Comment on est Debanzi te. Renseigne-toi sur mon réseau comme ça. Bolingi na vérité te. Mais ba oba ndira pe vérité bazali. Naza makamo ibelawa. Je suis choquée et triste en même temps parce que hier sur France 24 aux infos
infos, ils ont montré le périple de personnes qui traversent la forêt amazonienne pour atteindre le soi-disant Eldorado, les États-Unis, à pied. Et parmi ces immigrants, il y avait des enfants et nos compatriotes aussi, donc les Congolais, qui essayaient de traverser. Et dans cette forêt amazonienne, il y a beaucoup de narcotrafiquants, il y a beaucoup de cartels, donc ils prennent ces risques. Donc je vous laisse ici la vidéo, regardez, ensuite on continue. Eux aussi. Il y a beaucoup de cadavres de migrants morts d'épuisement. Le cartel colombien n'est plus là, c'est le royaume des bandits. Sur une berge, le corps dénudé d'une femme manifestement violée. Dans la rivière, celui d'un père de famille jeté du haut de la falaise selon des témoins. C'est aussi le lieu de toutes les trahisons. Nous tombons sur ces deux femmes congolaises. Elles sont blessées aux jambes. Le mari de l'une d'elles a pris son bébé et les a abandonnées. Vous avez dormi ici, toute seule dans la jungle? On nous avait déjà prévenu que c'était dangereux. Pour les autres, le rêve donne la force d'avancer. Comme pour Précieuse, 8 ans, venue elle aussi du Congo après avoir traversé l'Atlantique Sud en bateau et qui imagine sa récompense aux États-Unis. Je rêve d'aller faire les tours de manège. Après, la plage, je pars à la plage. Et ont donc franchi avec succès le redoutable Darien Gap. À l'exception des deux femmes congolaises dont l'une avait été abandonnée par son mari, elles sont restées épuisées loin derrière dans la jungle et nous ne savons pas si elles ont pu s'en sortir saines et sauves. Pour tous les autres migrants dont la ténacité est impressionnante, le plus dur est derrière eux, mais il reste désormais à traverser le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, plus de 3000 km avant d'arriver enfin à l'Eldorado américain. Voilà, vous avez regardé, mais on se pose des questions, pourquoi ils prennent de tels risques, au périple de leur vie. Vous voyez comment les désespoirs poussent les gens à prendre des décisions irréfléchies. Cet enfant qui se retrouve dans la forêt amazonienne, au lieu d'être dans une école gratuite, comme l'avait promis